Semi va libérer lobby là 3h du matin ba bouki prison parce que moi Semi de salemi la prison ya Alger ya somo bato bakufi pe belé na ba perdu bo expliquer biso makambo biso tout yebi en tout cas ngai Didi Dipumba la pesi na Semi courage félicitations de la bouki prison pour la liaison la lobby justement bato aner na ba groupe ya militaire ba yaki mibale ba kotaki na 3h du matin bakalisaki ba okuta de coliseur wana ba beti de coliseur ba beti na mutu ba vimbisi mutu Congo France Ekara Molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com bino bat bolanda biso à travers ces grands duplex émission ya biso tolobelaka makambo ya République démocratique du Congo. Prison Makala ebukani etumbami ba prisonnier ba kimi prison bayaki kolibere Nemwana Semi oyo azali sous na kati ya prison te tolobelango na kati ya émission oyo les grands duplex. Eliezer Tambe Mwamba oyo boyebi ya tokomi wapi aza en danger aza recherché en tant que ça l'émission et comme il est sur un problème ebele et puis tokoyeba makambo ebele lisusu na discours oyo Bruno Tshibala auteur ko sala na parlement tomonaki ba parlementaire surtout ba opposant ba télémelaki ye na discours na Ewana. Donc voilà, toza awana monsieur Boketcho Yambo oyo asana ngai en direct na carte émission oyo les grands duplex. Bonjour monsieur Boketcho Yambo. Bonjour, je suis Didi Dipumba mokonzi ya Congo France na solusi le kumu na konga oyo et pas Seigneur Dieu tout puissant le créateur de ciel la terre mabele ya Congo ezali ya batuti te mabele ya Congo ezali ya ba pasteur te ba magicien te ba takike te mabele ya Congo ezali ya ba musicien na ba ndoki te mabele ya Congo ezali ya tata Nzambe moto apesa biso mabele wana apesaki mabele te ke peuple congolais koma lelo na esclavage 20 ans lelo esclavage ya ba Rwandais bato bauti na Kigali lomwa 1997 baya koboma peuple wana na sur comme pas Seigneur Jésus Christ apesanga na kasi ndenge apesaki papa Kimbangu ndenge apesaki ba Daniel na Babylone ndenge apesaki ba Jérémie ndenge apesaki ba Moïse na Josué na David na kinoboma imposteur oyo ardi police Canaan un illettré vagabond yoke bagage politique moto ayaki na bamboti ya mbula exterminer le peuple congolais le peuple congolais bazokufa na Kasai plus de 60 à 70 fausses communes nazongisi lokumu na ngai na makila koko na biso Lumbumba oyo adeklaraki ke kufi melo ya venir en Congo ekozala malamu nzoka lelo baintellectuel congolais bazwimboka bakabi yango epa batuti bazwana bapolitike ya kodistraire peuple congolais mais taki nga Boketcho Yambo naza mobundeli ya peuple congolais na kotikala jamais moto asakala na mabele ya Congo moto asakala na peuple congolais nazongisi lokumu na makila ya Floribert Chebeya ya Fidel Bazana Armand Tungulu Pascal Lukusa les diaspora les plus courageux Armand Tungulu bapesa bakoko na nga bapesa nga makasi nakangola mboka o cette année mboka efeta libéré. Ok, monsieur Boketcho Yambo tomoni na kati ya prison Makala Nemwana Semi asa lisusu te ba prisonnier babimi bazalaki déterminé à libérer Nemwana Semi Boudia Congo lobby donc na 3h du matin makambo esalemaki ba policier bakufi ba prisonnier babimi selon oyo tomoni oyo toyoki
okoki koloba nini impression eza nini na libération derrière Nemona Semi? Oui, merci Jojo Didi Dipumba. Omoni nga so na l'équipe na Congo France na pesa ba information oya fresh donc ndenge zana tout partout dans le monde bato la biso na Congo France tant boki prison kane bukani bato ya Mwana Semi bato kango tozolo ba peuple congolais so bolembi abobo ka handicapé ndike za ba grenade Mwana Semi ba ko libérer lobi na 3h du matin ba buki prison parce que Mwana Semi de salemi la prison ya Alger ya somo bato bakufi pe belé na ba perdu pour kozwa na information na ta prison ndenge na za koloba na tuko information na ta prison donc bato bakufi ebele bato pe bimi ebele donc ndenge awa Mwana Semi atamboli tout d'abord Mwana Semi alataki rouge bato babano comprendre te bamona ka Mwana Semi le journal na mobimba abaneka ko evoke okende ba discipline ba kina bandika ne sali mosala ya nene ebuki prison et puis Mwana Semi atamboli asali bien tona besoin ba guérir ndenge wana tona besoin ba guérir o ba kolinga te ba défaite ke ba Rwanda ba nyokola bango o mon meloko zo bo biso peuple congolais toza kolela ndebe kolela na batio etate mais kolele ki ebele donc congolais to aluka na ebite ube ba melise libele ndenge tobona ka mama boti mwana azo mwana libele ndenge ba congolais tolingi soki tombi liberté motako libéré Congo azate tolingi lisusu ba discours ya kolekaka Congo leader oleka ba discours ya yoke d'espoir à la diaspora kokosa peuple kena kobunda sala action boesikaka biso makambo biso tuto yebi en tout cas ngai Didi Dipumba napesi Semi courage félicitations ndenge abuki prison ndenge atamboli félicitations na Mwana Semi en tout cas la félicité Mwana Semi na mawakaka po ba innocent kufi bele mais na sepeli na Alexis Kaza Mobali qui a rendu ma humiliation te un petit Rwandais moko chauffeur à taxi lelo ba Calais bale ya tundu ba José Makila Yokozuna ba Lucien Mbusa alisanga bonganga bango tundeza okimela wapi ne Mwana Semi makei na préparé so akozwa bandika ebele na Congo aya nango ke munana kananda muna nous sommes prêts à féliciter Mwana Semi. Ok. Monsieur Bokechu Yambo, Toyoki, Frank Diongo pe abimi, Edi Kapen abimi, prisonnier politique mingi babimi, donc plus de 79% ya prisonnier babimi na prison. Est-ce que okoko confirmer bisango que grand politicien o bakanga bango ba Frank Diongo, ba Diomi Ndongala bango tout babimi na prison, ba kimi na prison? Wana za information lukuta tuko biso ke na tuko zo be information ya Frank Diongo abimite Frank Diongo ana prison, Diomi Ndongala ana prison, Jean-Claude Muyambo le bâtonnier bazana prison talaka ba Frank Diongo abundeli moka lelo Frank Diongo bakangi illégal juste Jean-Claude Muyambo oya sala eloko moko te vraiment na éviter est-ce na Congo na batambongo bazali ou bazali te batikeli ba Rwandais ta ya ko exterminer peuple congolais ya ko boma peuple congolais. Didi Dipumba Frank Diongo dans la prison, Diomi Ndongala dans la prison, Edi Kapen dans la prison, Jean-Claude Muyambo dans la prison. Bato bakimikaka kolone o bato bayaki ya Mwana Semi na peuple babuka baseka babuka bangone to bakimi la Mwana Semi et puis bato bakufi pepele. OK. Badega esalemi ya makasi, badega ya makasi
ndike beti ndenge nini? Est-ce que ndike ezalaka bombe? Mais ndika yordo ni bato baleka mbila so lembila kubwaka ndika te. Il faut bomba ka bandika no na poche otambola po ndike leki meme grenade. Ndike leki grenade. Yango bandike betami na makala ya kosakana te. Ozomona. Yango moke mwana se matamboli na ye. Courage atambola na ye. Akesoka ke ko se préparer pour na bunda. Mobali ne wana. Makagi à se venger à Bendani. Mais au moins ma frère qui djongo le quoi cause na ba juste baboy ba ki mamboka na ba muyam na ba diom ndongal bango batikali on a pour justice à solo et ça les frère qui djongo azali Jean-Claude Batoné muyam azali et di Capel azali. OK. Monsieur Bokechi Wayambo, Bruno Tshibala, azalaki humilié na parlement lobby. Tout le monde a qui ndenge investiture nae c'est ça de maki. Mais humiliation nae ezalaki vraiment télévisé. Et puis à présenter qui gouvernement naye en plus projet naye oyo a réaliser na kati ya République démocratique du Congo na kati ya projet naye wana tomonaki a évoqué élection il faut esalema ba école il faut esala gratuit donc même projet oyo Sami Badibanga est-ce que toko kopesa e ba congolais ba kopesa chance ou bien impression na yo eza ndenge nini Monsieur Bokechi Wayambo? Tout d'abord, pour Bruno Tshibala, ça farcé. Oui, bande konamsora, ça va grand farce d'aller l'obinaï. Un avait créé à diriger sur l'année. Il y a ça, ça figurant. Sami Badibanga, ça qui figurant. Bruno Tshibala, ça figurant. Oh, la benga, accompagnateur. C'est ça, bateau, oh, bah, y est pour terminer le peuple là, bango. Pona kosepelisa barwande kosepelisa ruberwa kosepelisa bisengimana kosepelisa Janet Kanambe kosepelisa Zoe kosepelisa ruberwa kosepelisa barwande bilo Tshibala kosala ya nini kese ezali vide mbongo ezali te kesi wana mbongo ezali te eloko moko ezali te tout d'abord bakora les 30 oya Senko bakoro ba respecter yango te constitution ba respecter yango te o tozokende na nzela ya soulèvement populaire na yebi ke na nkombo ya tata Nzambe na nkombo ya bakoko na biso barwande bakobimba te Aridi Police Kanambe akokufa cette année Aridi Police Kanambe akokufa na mabele wana Goliath atiaka tembe na David mais David abomaka Goliath. Farao atiaka tembe na Moïse asukisaka Farao. Léopold atiaka tembe na papa Kimbangu asukisaka Léopold akufa na 44 ans awa na moko nazali na Belgique. Congo ezala ya batuti te tokozala humilié te jamais inacceptable biso ba Congolais tozala humilié yango nazobisa ba diaspora tout okoya na division tokotelemela ngai na kotelemela ye oya koya na molimo ya kobunda biso na biso na kotelemela ye bitumezaki na baoccupant baccompagnateur. Ce sont les ennemis du peuple congolais. Moto doit soutenir pouvoir d'occupation, moto aza kobundisa pouvoir d'occupation, moto moka na droit ya kotelemela ye te soko olingi zwa munduki na yo tena koboma Kanambe sala lokola mwana se matala ya bibi na prison kimi ubo obomi Kanambe alali yango moni na lobino ke gouvernement ya Tshibala est égal gouvernement ya Sami Badibanga bazali baccompagnateur bango tuna ba yokozuna bango banani na komone musuna to kitulu eloko ezali te baye kopie lisusu gomona mboka nini eta nini mbongo ya devise ezala na banke te dollar ekomi na $100 ekomi na 150,000 francs
50 000 francs congolais. Il a été comme $100, 100 000 francs congolais. Tozali awa. Et donc, les peuple congolais, tout libéré, peuple congolais, tout le monde sentimental, peuple congolais, tout le monde a émotion, peuple congolais, tout le monde a peur. Adekoutuba na Congo, tout la peur. Peuple va libéré, peuple faut se sentir que pas c'est l'équipe qui a libéré. Moi, je crois que Makamabino, Chibaleza, non-vénément, ils allaient bateau, baïko, soutenir, bon, qui va se terminer peuple congolais. Ok. Mais c'est pour quel choix Yambo, journaliste Oyo Tamboué, Eliezer Tamboué, à ça en danger. Tout le monde a qui émission à Salaki lobby comme quoi ba côté là qui bango na ndaku ba kuta qui était ba kuta qui ndekona ya mobali ba menacer ndekona mobali à la sa place frère na Zali, Dieu merci. Ndekona mobali azaki toujours na cœur moko dur pour na ko protéger ndekona Eliezer. Yo étant congolais, étant combattant résistant, étant muto aso bundela, Congo nae na ndenge nae. Okoyeko lobani ni impressionné que ça ni par rapport à la situation à monsieur Eliezer. Ya moment de zolo bela de pour maman bitumbo za la théâtre te. Mo mona ba congolais mususu o na ebite su mitu epeta ou bien baza normal te da vie na ba o eza na diaspora eza na Congo o mona batusu bazo fi Eliezer babusu bazo fi ka bokuwa ya bo babusu bazo fi ka tato de comme Daniel Safuda ba Mike Mukeba. Ce sont les vrais prophètes ya Bokawana ya Jambe solo ya Congo ezali biso baoyo o toza ko dénoncer makambo ezoleka okana biso makambo ya grave oyo eza koleka ke barwandais bafandela biso 20 ans bazo exterminer peuple congolais to continue kaka kobinaka miziki to continue kaka kokendaka na baeglise bapasteur oyo bamalisien oyo eza peuple ya ndenge nayebi te tolobaka soki toye poto tokozwa vie boye na poto distraction na distraction planète nino peuple congolais alingaki donc nda bapesa biso bapays mosusu ya sika tokonomona nkembo congolais alobaka nini ntango bazali na Kinshasa partout na 11 région mokolo ngai na kokende poto na kozala bien mais boyawa mibali distraction distraction bakipaka na bango makambo ya mboka te lokola bazwa batoilette oyo ya poto oyo ebendaka mai twa bamonaki vie ekoki c'est pas ça yango moki ndeko na ngai nani ndeko na ngai Eliezer nayebaki elobi justement bato ya ANR na bagroupe ya militaire bayaki mibale bakotaki na 3h du matin bakanisaki bakuta ndeko Eliezer wana bakangi leki na ye babifalakisa place ndeko na biso Eliezer tambo asali oke ndeko Eliezer abendanaki kote mosusu bakangi camion ekei tina camion ndeko Eliezer diemesi leki na aza mayele abwaki ngola na zamba abwaki yango na matiti na zamba babeti ndeko Eliezer babeti ye na mutu bavimbisi ye mutu babeti ye kao ndenge na zolo baboye akoti na l'hôpital bondeko je crois ife bakotie baskani na yebi te soki mboka lisu malamu botala niveau ya mboka ndenge ezali bokoboma ndeko Eliezer mpo na nini do bango bazali ife basomba bandeko Eliezer bakoma na kaya ya barwandais ebele baobenga bandeko Eliezer ndeko Eliezer kolambo mpo aye poto potango eza ya bino poto eza ya France ezalaka ya bakongolo bana France ube Belgique ezalaka ya bakongolo bafandaka ese mboko noir azalaka oyo eza mboka ya banoir ube eza mboka ya mindele me bamoni kaka ndeko na bango auti nzambe ape chance aya kodécouvrir mpe mboko ndenge biso todécouvrir kongola akomi motima mabe ndenge nini ndeko Eliezer akomi koya poto pamba kongola motema mabe ese ndeko
osenga bango bilamba ou bien osenga bango voiture ou bien akotaki na bandako na bango soki obongisaka ndako na ote na poto olalaka na se ya ndeko leser nini yango mbi ngai Boketua Yambo aza kosoutenir ndeko leser abanga ata kotribue bitumba na ye. Bientôt le Congo sera libéré. Congo ekozala libéré cette année. Toko libéré Congo na Congo ya tata Nzambe. Moko e Congo Nzambe asalaki Congo na mikolo motoba 7e jour apemaki Congo ezali ya batuti te. Moto akointimide moto azali te. Ngai ndeko na ngai José Didi Pumba na bangaka moto te. Moto to aza korespire lokola nga na kobanga yo te. Ozana soki obota bana na yo nga mpe na bota bana na ngai. Soki na no baza ba université oyo nga mpe baza na ba université. Na banga moto te. Okutumoli peuple congolais okozwa minduki na ngai. Ok. Oye kokosa peuple congolais na kote emela yo ndeko leser ozala soutien Boketua Yambo ton frère Franky Diongo ozala soutien Boketua Yambo ndeko na nga Franky Diongo Jean-Claude Muyambo Batone ozala soutien na ngai Edi Kapel Diomi Ndongala baprisonne tout ba innocent bozala soutien ya Boketua Yambo ti Congo. Merci beaucoup. Donc, tu comme une soupe à mission, Oyo, Batubalandio Ming na Bokebi, vraiment par rapport à la situation, il y a la République démocratique du Congo, Otomoni, fuite, il y a information Otozui, et puis Tomoni qui a vraiment information moko bien traitée par rapport à la libération, il y a messieurs, Nemwanase, Mina Bapouzoné, Moussoussou. Mais c'est pour que tu aies un moto comme Nasuka, tu as dit que vous avez quand même un mot à dire, dernière parole par rapport à l'émission ou les grands duplex, les Kanakata CongoFrance.com. En tout cas, je dis pour Manga comme si jamais la Rolobabo. Longwa 1997, Oyo Askel, ba Rwandais, ba Bougera, ba Bizimakara, ba Ruberwa, ba Moïse Mwarungabu. Badeyo PDG Fida, Ari di police canal, James Kabaré, Bazalaka chef d'état-major, il y a Congo comme chef d'état-major, na Rwanda, c'est une grande humiliation. Biso ba Congolais, totikeli ba Rwandais 20 ans. 20 ans, tout d'abord, exterminé Biso, ba réussi qu'on m'a pris de 13 millions, tout sur 15 millions. Ba piller richesse à Congo. Ba ça qu'on continue à piller richesse à Congo. Iyoke politicien oyo atata confronté Kanambe. Il y a ma général Etumba, Olena, Kanyama, Bamotu, Bakomi Meskla, il y a Rwandais Batutsi. Il y a un militaire congolais. Bolapaka Ndai, Bolobaka Kemokobate na Mabele à Congo, Bolobaka Kemokobate la peuple congolais. Mais les oyo, militaire congolais, comment le col va civil. Comment on a la Côte d'Ivoire, voit que militaire va résister pendant 4 jours, Balobito, Kanakike, au Kofuta Biso Mbongo, on a vu ça après. Le président Ouattara a dit ma signé encore à Futa, Mbongo, il y a appris, il y a militaire wana. Mais dans la biso ba Congolais, 20 ans d'esclavage depuis Mobutu Akenda. Mobutu Ataki unité na mboka pendant 32 ans. 20 ans ya baliwa na baliwa, Congolais azaki mboka, Congolais comme kufa la malaria, Congolais comme kufa la njala, Congolais aliaka lisusu te, yango na lekana bisa ba Congolais. Est-ce que ba Congolais va réfléchir que le 1997 jusqu'à aujourd'hui Mobutu atika nga na 32 ans. Lelo 20 ans na sacrifié vie na 20 ans pour sacrifier pour la nation wana. Motas kosakana na Congo à cause de missile à Nzambe, mais peuple congolais a la confiance en Nzambe. Peuple congolais a la confiance à Boketua Yambo. Le Congo sera libéré. Nzambe ayebi. Nzambe ayebi. Opesi pema
Soba Lumbumba, Papa Kimbangu, le Congo sera libéré. Ok. David Azali, Joshua Azali. Ok. Et on appelle Simbote, na yoko de Konangai, Didi Dipumba, Zambe Abadela Kubo Saratepe, et Zalaki, les Toana Mé, Wimiki, anniversaire à Boketu Wembo, Nakasa Okurba, Nagata, Wembo, bon anniversaire. Donc, dati Nangana Botama Yangoyo, appelle Simbote, na Didi Asuta, continuer ma prière. Ma bolongue nazotindi la bango ma moto na 8000 km. Moto ezopela bolongue nazotindi la bango moto apesi mbote na beau-frère na ngai na Saya Soba Cabinet Mbola Mianet Mbola na pesi bango mbote na pesi mbote na mama Colette Nzinga na Lausanne mama Colette Nzinga mbote mingi na pesi mbote na batutu bazotana na prière oyo azobundisa ngai epai ya bafaux paster ozotanga komba boketu wamu epai ya bamarabu epai ya bamagicien bokokutana na moto na nzambe bokoya nzela moko na baautorité balmani ya bamisere na bavion oyo boketu wamu bokozinda na limula monene ezozela bino mpe bokokoma koloba minoke mbele lokola bato bazala tour de babel naza esclave l'esprit nga otama esprit de konipumba ndoko mbona ngabo nafukamelaka moto te nabangaka mpe bomengo ya te nasia ya mabele kuna toza escalete chambre batisola 1m67 botalekaka motaza te riche aza te po aza te nasia ya mabele totaba escalete epuis bakongole ebakake toza balocataire bito tu awa nasia ya moi twana basitata ba 80 ans ngonga ekoki okufi ke otiki nyonso moto akobandisa peuple congolais aza te yango na bi Joshua Didi Dipumba nzambe abatela yo bon anniversaire na Boketu Wayambo. Bon anniversaire na Boketu Wayambo, nzambe apambola yo Boketu Wayambo. Merci beaucoup pour na passage na yo na kati ya congofrance.com na émission na biso les grands duplex. Je rappelle que les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur. Boketu Wayambo, c'est un guerrier, un combattant congolais. Oyo a pesi ba propos na ye par rapport à l'émission et puis la réalité nous surtout et sur les canaux de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et bon anniversaire encore Boketu Wayambo. Je vous salue et na saluer pe maman Lydia Asuta ma bolongo yinda. Ah pas merci mille maman Lydia Alobi merci mille. OK, merci à Junior Bourson Boukassa, Yena Moïse Bâton Rouge, Sandra Malumba. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com